Mbote ya mingi na bandeko nyonso oyo bakolanda programme oyo nazali kosala. Bandeko, kanal na biso kombo na yango Ana ne Congo. Ana ne Congo. Ngai kombo na ngai Toyo ne Congo. Toyo ne Congo na Ana ne Congo. Ana ne Congo veut dire descendant ya royaume Congo. Mais oyo azali koloba azali ne Congo ya Angola. Oyo azali koloba. Bandeko, Toyo ne Congo azali ndeke oyo ayaka na ba message. Ndeke wana ayaka na ba message na bana ne Congo. Bandeko, oyo nakoloba yango sans réserve, nakoloba yango exactement ndenge yango elobami pe ezali na mitema ya bato. Bandeko, mbale bele totalaka bato na misu to na elongi, oza komona ye oyo ye azali. Mais oyo yo moni olobi na yo yango te. Mais ye soki azali kotala yo aza komona kaka mayele na ye pe na bozoba na yo po ye azali na makanisi ya mabe kati na ye. Alors lokola azali na makanisi ya mabe aza komimona mayele e aza kotala yo aza komona yo zoba. Nzoka nde yo ozali komona oyo ezali kati na ye. Bandeko, bolandanga malamu. Nakoloba na lingala pe nakobakisa na Congo oyo ya biso ya Angola na kati. Bandeko, video moko ezali ko circuler na audio. Soda moko balandi mwana mwasi moko azalaki ni bazaki na ba arme na bango. Mosusu ayena sima na fimbu abeti mwasi wana fimbu. Et puis ba beti masasi. Bango nistu ba yeba beti ta. Biso benga ngona portugais fuzilamento. Ba beti rajada. Donc masasi beti sans contrôle, to benga rajada. Bandeko, moto oya sali audio alobi botala ndenge ba angolais bazali ko boma biso ba congolais. Vous oubliez que Batouana balobi na portugais. Tika na rappelé bino, portugais ya mozambicain, na portugais ya angolais, na portugais ya Guinée-Bissau, na portugais ya Macau, ezali na accent. Accent wana esala automatiquement to yibike bazali ba mozambicain, bazali ba guinéen, bazali ba ke Macau. Batu wana basali yango bazali ba angolais te esalami na Mozambique. Na lanceli bino ba video mususu oyo sikoyo mokili lobi basali reportage na yango oyo oni na Al Jazeera ba sepelite na acte ba soda mozambique basali na femme wana. Na lancer yango pe parce que balobi yango na anglais, ba clarifier yango surtout na anglais. Bandeko, moto oyo asali audio wana na linka na répondre yo. Na landi yo, il faut la congolais à solo parce que tant on ba français na monaki français peut ma lunga te. Na accent na yo. Ndeko, na yebite tangu na salaka video ya bato ba benganaka na lunda kaka bino bosalaki ba video bolakisi bangolais oyo bazaki na prison ya Viana oyo bazosala ba crime na Angola oyo bakangaki zalaki video moko ya kala peut-être ba 91 soki na bonne mémoire. Batu wana bakangaka bango bazalaka na prison ya Viana. TPA alakisaki batu wana
et bino ba congolais bozui vidéo wana bolakisi yango na NTC na Congo na bino na télévision oyo ya bino national na Congo keno tala ndenge Angola azali ko maltraiter ba angolais pardon tala ndenge Angola azali ko maltraiter ba congolais na prison na bango ya Viana. Mais bato wana n'était que des angolais ou basala ba crime koyiba, rien à voir avec le Congo. To comprendre que bozalaki na posa bosala makambo moko na bangolais ou bazana Congo. Et bolingi bo répéter sous acte wana bosali ba audio na likameza na rien à voir avec l'Angola. Moi si wana zali mozambicaine ba bomie na troupe na bango moko ya Mozambique. Na ba conflit na ngo tribal ya bango moko na Mozambique ba coup d'état sala makuna. Bandeko soki bomoni que bozali na posa ya bitumba na Angola bosalaka ba audio boyete bosalaka ba video ya lukuta te soki pe bomoni ke bolingi boboma bangolais baza na Congo esengeli te bosalaka ba video boyete botelemi kaka bozwi minduki bobandi ko boma bango. Toko comprendre bino parce que biso pe na Angola toko telema toko boma na Angola et puis toko traverser toko ya na Congo. Toko ya na Congo po to récupérer bibembe wana bino boma na Congo. Mais bino boko traverser te po boya ko récupérer bibembe oyo ko tikala na Angola boko sala yango te. Biso toko boma nanu à partir ya Angola ba congolais et puis toko traverser to na Congo ko récupérer bibembe na biso to zonga nango oyo bino boko boma. Comme ça boko yeba tant toko zonga toko sala nini na Congo. Bandeko message oyo boko linga yango te mais il faut tout la kananu juste l'air moko na oyo to lobaka Rwandais azana Congo bozo sala bango ba vidéo te mais bazo boma congolais bo sala ni Rwanda ni Rwandais ni Kagame ba vidéo te angolais oyo abomaka congolais te asala kaka ordre na mboka na ye bozo sala ba vidéo ya mabe pona nini bo créer bitumba mabe moko boye pona peuple angolais. Bozali ba meme bato oyo bo voyager jamais na mboka na bino. Bolingi boya ko voyager na Angola. Ozali mboka na bino te. Boya même na passeport angolais te. Pas passeport congolais te. Boko sala malfaisance na Angola. Mais bozali ba bato oyo pe boko sala ba audio pour bo inciter batu na bino ba évangéliser ba angolais. Mais sikoyo tozo comprendre te posa ya congolais ezali nini. Biso ba angolais to tomboka na Angola. Ce que vous faites là, bozana posa ya nini. To bunda to linga na susu te. C'est quoi au juste? Na vie quotidienne ya jour au jour, au moins conflit kaka ya pamba pamba, likamuka mais oza muzombo moko boyete. Okomona yango likamaki muzombo ezana yango te, ezali likamya muzombo zo solola, ye muzombo moko boyete. Sikoyo tangu to vanda kana bino, to finga bino ale zero moko boyete. Bokende na mboka na biso te, mboka na bino na boy. Est-ce que to lobaka yango? To sala yango te. Bandeko, est-ce que bino boyebi ke soki to changer situation na Congo, to longolais rwandais, to tché angolais a occupé Congo. Vous savez que angolais wana abana ko construire na terre Congo, abana ko bongisa banzela, abana ko créer ba emploi, angolais wana akolinga ko teke non situation journalière ya peuple ezala mabe na Congo. Est-ce que bino boyebi yango? Bien que boko suggérer ni que non ba occuper Congo, mais Congo bango ba occuper o reba ni ko la peuple yango ba ko bana suko tonga ko bongisa banzela ko créer ba emploi pour na peuple wana. Donc en réalité ce qui bo check angolais a occuper Congo et que ça nango occupation te parce que abana ne ko sala kaka lokola mboka mo sala kaka ya ye.
Mais ceux qui te changent yango que non bino boye na Angola que non congolais a occupé Angola boko mona oyo bino boko sala na peuple angolais boko boma peuple angolais boko maltraiter bango et puis boko yiba kutu oza peuple angolais oli botonga bo sala. Est-ce que vous avez une différence na pesi bino oyo angolais ceux qui lelo yé a occupé Congo oyo yé a kosala na Congo oli a boma lokula Rwanda nga sabe yé a kotonga kutu abani ko tonga Congo ngo abani ko bontu banzila abani ko créer sous ban plan na Congo. Nous allons faire bien réfléchir à quoi. Mais ceux qui vont aller vice-versa en Angola, Congolais en Angola, à Boma, à Yiba, à causer tout au Angola, à faire souffrir le peuple angolais. L'exemple en écoutou, Yangoyo. Bo voyage à pas à travers Angola, mais beaucoup Boma Bangolais, Nakati Amboka na Bango. Beaucoup Yiba on a Angola à main armée. Beaucoup kata bango bo yiba moto bo kelango na Kasai. Wana kutu Angola ye moko to diriger pays na ye. Bino boza kokota kaka kokota. Boko sala telle malfaisance d'arrêter mboka mopaya. Et lelo oyo boko sala ba vidéo ya ma beboye que talandenge angolais azali ko bomako peuple congolais. Est-ce que Congo angolais a bomaka peuple congolais bongo na Congo na Angola s'il vous plaît? Nazotu na bino bozali na Angola. Est-ce que peuple angolais armée angolaise a bomaka congolais bongo na Angola? Mais pourquoi mauvaise foi envers vous? Pourquoi motema mabe oyo na congolais? Toujours bolingo sala na angolais, bolingi nini au juste? Est-ce que biso tolingaka binote, tolaksaka bolingo envers binote? Mais nous avons des parents qui sont nés là-bas au Congo. Tout ça n'a pas comme sous moni que notre tata angolais, maman congolaise, baboti bana kuna na Congo comme baboti bana Angola. Pour ça, congolais ezali nini? Ba angolais bazana Congo basila. Mais bon, que non, c'est l'Angola qui les Angolais qui trouvent au Congo dérangent les Congo. Mais tu as bongo parce que Angola c'est à sala yango atinda ba camion, atinda même ba train pour battre ba zonga. Bandeko mabe oyo bosala kana Angola to lingaka yango te pe to sepelaka na yango te. Donc tozali ko luka to bongisa ya biso Angola to organiser yango. Tozali na difficulté en Angola d'abord biso bato to zui indépendance Angola nous souffrons parce que tozala ki berer to tika ki ba Guinéen ba Cap-Verdien ba Saint-Thomé na Angola. Bazali ko causer biso tort et lelo tozali ko se préparer pour makamna to style yango. Bandeko tozali ko senga bino soki bomoni bolingi bisote s'il vous plaît na Angola boyate o pasa na Angola bobima bozonga na Congo s'il vous plaît bo créer te mabe eya bandeko soki bo créer mabe boko regretter yango et cause la tard bandeko Angola a cause la même na 500 avions de guerre bondi melanga bandeko. Ndeko, ndenge bomonaka armée angolaise, bomonaka Kiba. Bandeko, bondi melanga. Nazo kosa binote. Bandeko, Congo, ezala na armée jamais. Kobanda tangwa Kasavu Mobutu, ezala jamais na armée. Mobutu, olbaki azali ko chama ye na ba fantastin na ba beret rouge. Wane zali ba beret rouge ya Congo seulement. Donc, depuis Angola est comme indépendant en 75, tilelo oyo armée angolaise, armée à Congo est comme mekate. Donc, tu vois que ça m'a kilisima, bozi armée na bino wana ya ba fantastique na beret rouge, to koti fapla boko kokate. L'exemple en est guerre à 80 jours. To tindaki ba tigre formé par les Cubains na Angola. Ba fantassin bazalaki, ba beret rouge bazalaki, ba camagnon bazalaki, ba commando na bino bazalaki.
guerre bosenga ki aide na Maroc na ba français baya bandeko moto o azali ko mela diamba li ko causer problème entre la Angola na Congo atika ko langwa kilendi kuluvunako apangizama enjona mutu vo didi tu vivo nuine kikewa kabobi diakako mukulu lomba ngini na ngabo lemvo mumambu luyeki bandeko makambo wana botika soki bo continue yango mokolo ezali erreur kosalema ekozala na blague boye masasi ebeti soki bolembi peuple angolais na Congo boloba bosimba bango te gouvernement angolais akotinda mbongo toza na bolingo wana ya kotinda ba camion ata na nzela na Angola balala na bango bandeko bondimela biso vraiment bondimela biso donc oyo nazali koloba bandeko ezali ya solo nazokosa bino te bandeko bondimela biso s'il vous plaît botika bakarte bozali ko jouer bosalaki yango liboso elekaki na télévision bino nationale na RNTC elekaki ke tala bangolais ndenge bazali ko boma bazali ko nyokola ba congolais na prison na Angola mais wana ezalaki bangolais bazali ko commettre ba crime bazalaki ba shunguro ya biso bana na biso babotami na Angola bakomi ko sangana batu mususu ko kotela ba parana na bango wana balakisa ezalaki vidéo ya kala bolakisi yango na Congo et nous avions compris que bolingaki bosala mabe moko epa ya bakongolais baza na Angola oyo baza na Congo na bangolais moko oyo baza na Congo nous avions compris ça bolingi susu bo répéter acte wana basoda mozambicain bazoboma mwasi wana na mboka na bango moko na Mozambique et puis balobi na portugais na bon accent ya bisote. Et pourtant, na vidéo, on a balobi aucune palavre, aucune phrase, il y a portugais qui no yo zairense ezalité. D'un coup, vous savez audio, na vidéo wana pour nini bo causer problème entre l'Angola et le Congo. Mais boye baka, oyo bino bolingi bo causer, soki bolingi ko boma bangolais. Au na Congo, bobo mandenge bolingi et 5 la vidéo te bolamuki bobomi bango c'est bon et nous ferons de même na Angola toko tika sosote mbwate toko boma na Angola et puis toko kende na Congo ko récupérer bibembe na biso obino boko bomba et boko yeba tango toko bima na Congo oyo ko salema na bibembe na biso botika motema mabe oyo bino bozana yango bobengana nano Rwandais ko azana Congo azali ko boma azali ko rendre vie misérable ya peuple congolais et blessa ka biso bo quantité que biso bangolais zakane sengo to mara ka peuple congolais a souffrir non et ça ka biso sengoté ce qui est la loi mondiale te ya ONU mbele Angola si a kota na Congo to na Rwanda ko Kagame tu ko pese bino na maboko mais oni epekisaka yango na Angola asalaka yango te parce que bino na maboko Rwandais boko s'en sortir te vous en a force te et vous avez rien pour s'en sortir na maboko Rwandais à moins que Angola le loto marche na Rwanda to kangela bino Kagame to bimisa bango po bino s'en sortir et ba bêtise zo sala botika bandeko botika ko kosela liboma biso to yebi ke bino na Congo nzala kwa ni toka na fo mugana kondilu nange luku mugana kondilu nange ya ukulu munapata dieno kuzombo to kuza didi le kuza babele luku siko na mboka oyo sika bino so zo biloko kolia mboka oyo bino bozako zo tike pe bokene poto yango bino bino créer
bolingi so créer confusion na bango kiadi kibeni kiadi ezowa kwani ezowa kwani ezowa kamutu kala yani mukanda ko ekumazowa kale na vonde sekanda dia okulu. Mais comment yo mutu ko ba idée ya boyeki no tala ndenge peuple angolais ko boma congolais mais idée on est uti wapi omeli nini poso makanisi ya bongo. Est-ce que vous comprenez la gravité ya likambo na yo lingo causer? Est-ce que vous comprenez la gravité yango? Oyo Rwanda to sala na Congo bokoki ko résoudre yango? Mais qui est le président chez vous? Pas un Congolais. Tu sais que les Congolais étaient? Est-ce que vous pouvez résoudre un peu comme est-ce que vous comprenez le niveau? Il y a inconscience, il y a incompétence. Est-ce que vous comprenez ça? Ok, dans le parlement, un peuple congolais, qui Rwandais alia. Mais un Congolais qui le fait. Que Rwandais alia. À quoi préférez le peuple congolais à Koufa? Rwandais alia. Est-ce que vous comprenez ça? Et les gens qui ont bolingi botumba peuple est conscient, ils ont défendu la mabele na peuple na ye. Est-ce que vous comprenez ce qui sont anglais qui dit que bomba congolais, to kende na Congo, est-ce que vous dit que bomba? Est-ce que vous comprenez ça? Ngata on a outil Congo, na un esprit congolais. Mais tant on a côté Angola, Fapla, na côté Kibé la singa armée. Mais les gens ont esprit à Congo na tout ngate. Hein? Je parle de lingala non? Est-ce que vous avez dit que kati nanga, ils allaient esprit angolais, est-ce que vous avez dit kati nanga? Ngai toko ko lia toko ko melanga na yo, to lia to salisana. Mais soko bébé sina ko boma yo. Mais je vous le dis. Okomona peut-être que non abimisi munduki na beki massage, mais ozali camarade nanga. Mais pour bébé ici. Donc au buki bolingo, au buki ba principe ya vie. Na ko boma yo. J'oublie que to lingala. Et ça bongo. Donc il y a un autre la Kibé. Vous comprenez la gravité de yango bino. Hein? Bon tout na bakatange oyo bazana na Angola o ba ke service militaire na Angola oyo Kiba la kisi. Makambo oyo bino bazako luka entre l'Angola Congo. Ce qui peuple congolais tomboki na Angola, le peuple angolais tomboki na Angola. Bokanisi bino ba congolais bazako bakobika. Ata moko kobika te. Ceux qui besoin ça la bon ceux qui n'y tout batté. Pourquoi faire de telles vidéos? Est-ce que les Congolais les qui Angolais en quoi? Bon les qui Angolais en quoi? Hein? Tiango biso toki na Congo, Angola politique tongi yango déjà. Biso moko to comme les indépendants Angola so tonga yango. Ya bino tonga yango. Nous surtout même ça la tête. Mais bolingi nini kino et pas bovaniska kimi ezali bolingi mabe kweya. Ça ne se fait jamais. Hein? Pourquoi bolingi mabe? Mabe à niveau oyo. Pourquoi bolingi mabe à niveau oyo? Pourquoi bolingi mabe à niveau oyo? Pourquoi bolingi to bomana na biso na bino? Hein? Bofala bozaki na ba fantastin, bozaki na ba beret rouge, boke na Tchad bokokite. Partout dans le pays congolais à coca et l'autre parce que vous avez une armée té. Boye bo aider F nala échoué. Bo kena tchad bo aider ici na bre échoué. Hein? Parce que nani o bino en Afrique armée mine ko bo aider. Bino ka tsani que non so yo gumbi so ko tolati correlé à aux militaires. Même ça bino bongo. Bo si boyoka sango ya kwa nyama, bo si boyoka yango. Bo tuna ba ex katango bazana na Angola. Ba pesa bino sango ya kwa nyama papele conforto. Kwa nyama mata. Akabo. Kwa nyama oli na fotografia a cara no parece igual, ele mata. Et c'est lui.
bandeko tala oyo akozwa video na ndenge ya mabe, ça lui regarde. I don't give a fuck. I'm saying the truth to protect people's lives. Il faut tout la juste, tout la honnête dans ma vie na biso. Okoko la mukate de moment l'autre, o sali li kamoko boye et kozu ba liwa bato ali yo ko batama. Moto asali vidéo wana na audio wana, il est fou. Il est de mauvais cœur. So kazali congolais, mutu ya bongo boko limbisa yete ko bomaye. Mais bino ba congolais vous allez mokili mobimba, ba congolais bino. Bokende na Congo Brazzaville, bokende na Maroc, bokende na Gabon, bokende na Angola partout. Hein? Les lots de l'Angola, vous avez bim c'est biso Angola. Les lots biso ba kolo ya mboka tromba victime de la bino. Vous arrivez que non dans un mutiawij, les hommes dans Congo. Au moins que vous avez rien à voir avec l'Angola. Et biso l'Angola vous avez souffrir, vous avez koufa na mia portugais, na mia ba cap-verdien, les colons la bino ba congolais. Et vous êtes les mêmes gens aujourd'hui, vous sortez, vous faites des audios et des vidéos, vous dites que non, talandenge angolais ça comme ça la toko biso na mboka na bango. Pour ça la nini. Pour ça la nini. Totuni yo mtosali vidéo wana pour ça la nini. Pour boto l'Angola. Boko boto l'Angola bino. Pour ça la nini. Bobo Angolais baza na Congo. Bobo boto mona bino, tondi mabino. Soki peut-être que non, bolingi peuple congolais, ba bon bangolais o baza na Congo. Bosa la tomoto. Et c'est comme ça la vidéo té, boté makaka, bobo ma peuple angolais o baza na Congo. Boko mona biso to ko traverser. Boko mona biso na 24 heures to ko occuper Congo mobimba. Et vous saurez la suite. Bosa la yango, oli bosa la vidéo ya pas parce que yango bosa na besoin. Si vous avez besoin que non, tout bunda Angola Congo. Mais nous sommes prêts. Et bon, il y a Angola sera prêt. Hein? Banda Angola comme indépendant, tilelo nous sommes prêts. Biso, tout ça quand on a tango te que ceux qui Rwanda non. Nous allons traverser même qui Rwanda Kagame laissé. Hein? Donc on a même qui na Uganda to comment. Hein? Bon on a quitté bon la Côte d'Ivoire à 5 qui aide Angola, tango Angola côté na Côte d'Ivoire. Bon on a quitté que nos français yemo ka eko bunda. Bon on a quitté parce qu'ils avaient compris qu'il y avait une présence forte là-bas, qui était l'armée angolaise. Ce qui m'a dit et je vous informe aujourd'hui, tant que Gbagbo a le pouvoir, tant qu'il aide l'Angola, l'armée angolaise est terrible. C'est là que l'imbécile de Ouattara informe la France que non, il y a la présence angolaise ici. Bon, on a dit ça, l'armée française est volée, et comme en Côte d'Ivoire, et nous avons replié. Parce que tu as perdu la Côte d'Ivoire. C'est juste une leçon pour vous dire. Ceux qui ont posé la guerre, beaucoup de Sud Afrique, beaucoup de morts, tous ceux qui sont restés là-bas. Est-ce que l'Angola c'est comment? Et les Tumba. Bon, il y a un peu de temps qu'on a valé. Bon, monite Mikolo yo, tant Bakangi Zé Maria, l'isolo yango ils ont dit l'unité et l'impela à la table parce que débattre yango que Sud Afrique a pas quitté. Les Russes ils ont tous replié. Ceux qui les Sud-Africains, ils ont replié. Est-ce que vous savez monter? Kendenge unita beta ki masasi. Boyo ki tendenge impela beta ki masasi. Et les lots oyo, tout ça dans l'armée, zangini qui non unita na impela qui ma armée moko. Vous imaginez hein? Vous pas de la télévision angolaise. Et si quand impela na unita parce que c'est histoire d'enge Russie na Sud-Afrique ba bomana ki kuna. Boyo ki te et les lots armés, et bien, ils ont tout ça. Et ça dit, unita na impela comme forces armées angolanes. Donc, traverser dans le Congo, c'est ce que vous voulez, vous autres. Oh, dit. Mindu qui a pas besoin de yangote. Il y a Golia, il y a besoin de yangote. Et le coup, tout est dit, c'est Bata, Kalnaza, Oko. Et Zaoko, le voit Kondazo. Vous avez le bitum. Si vous avez le bitum, vous avez le Luka. Et le dit, c'est ma soleil. Quoi, c'est tout. Hein? Hein?
tomoni kuna na mboka na bino bokomi koteka ba bikedi ya poussière soki ba poussière bikedi waaw kuna kendi kuna nwana devide nata poussière zekedi le na digli masolai yuna nwani hein mukunu givla ngini na wa kenyul to babe no ezo luku ze ndombe zituka kuna bandundulu bidi bange kedi ze poussière ngona kadi ngiluni nanga yo yuma lu disi masolai na nwani kidu ko force angolana enwan kakata te exege vo kimutu upakulubanga vo fumuzami vo kadene ka exege di partout bolingi bosala malfaisance bokende mboka boyiba bosala ba crime bato bakondima mino bosala bango mabe et vous avez toujours vous réclamer kuna balingi bisote et moment ka bato ba yimi bino bosala bango ba crime bokoyiba bango bokoboma bango. Mais qu'est-ce que vous voulez juste? Hein? Bosala ba vidéo à boyer, bosala on prend nini? Qu'est-ce que vous voulez? Bolingi bitumba Angola Congo, c'est ce que vous voulez. Botika mitema mabe on a dit. Hein? Je pense que le message est sali et comme il bino malamu, bon comprendre que non, oya ko interpréter na ndenge na ye ça lui regarde. Mais bon ça na maye na bitu na bino que vous puissiez bien réfléchir que non. Mutoyo alobi makambo ya solo. Soki bolingo za la moko, il faut bolingo za ya solo. C'est tout. Na soki wana. Essa aqui era un fable e so fa. Até a próxima.